Oh là là, oh là là, oh là là, c'est grave. Boutique d'habillement Charlie Lubulu d'Istanbul. Bandeko bino moko bozomona. Misu na bino témoin. Tala biloko kitoko. Ba chemise ya bien makasi pona ba papa. Mama na ngai. Tala biloko kitoko. Ba mama boza wapi. Ba teni ya malunga ya valeur. Na ba sœur oyo balula molato. Ba tantine ya kilo. Ba serre ya poa. Tala bilamba ndenge ezokolengalenga. Bandeko bobenga Charlie Lubulu ye oyo papa na biso. Asungi biso makasi. Tala ba robe ya mariage ya valeur. Mama biloko ya kitoko. Ba soirée ya kilo. Abenwe. Bakombazia mikwelu idie. Bandeko tobinga Charlie Lubulu d'Istanbul. Numéro na yangwane zoko s'afficher. Tala ba jean oyo tolingaka. Bateni ya ba papa ya malunga ya valeur. Ba papa oyo balula molato. Ba papa oyo balula kitendi. Bobenga Charlie Lubulu d'Istanbul. Pour passer commande na yo, après quelques jours au komona biloko liboso à portanda. Numéro na yangwana bandeko bo hésiter te bobanga te. Partout bisika nyonso ozali dans le monde entier. Ndeko Charlie asungi biso. Ndeko Charlie abimisi sekele libanda. Tala biloko kitoko. Abenwe bima bimbote bandeko tobenga ye oyo Charlie Lubulu ye oyo. Bonsoir nabisika nyonso ezwami bino partout dans le monde entier. Baye bazali kolandaka ngai ya Lola ndeko na bino petite sœur ya bayana ye. J'espère que vous allez malamu na bolingo na Yawe Njambe. Ngape naza très bien. Yawe Njamba batelinga apesinga makasi na yali susu kopusa na liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Na tondie botondi mingi pambata azali bolingo. Vraiment merci. Na bandeko nyonso babakami kati na chaîne oyo kati na ngai ndeko na bino leki na bino petite sœur kati na ngai ya Lola Masolo TV mwana mama bino nyonso bobakami. Vraiment bozala welcome awa, sentez-vous à l'aise. Ezali epa ya ndeko na bino chaîne eza ya biso nyonso ngana na aka muumbu na bino. Vraiment merci na bonne volonté bolakisi ya kobakama. Nzambe mokeli na biso Yawe azongisela bino ya mingi koleka na baye bazali ko partager ba vidéo ko aimer. Vraiment merci. Na ye ndenge kaka na lobaka munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te. Tozana bandeko na biso mibale, moi incompréhension ekoti kati na bango. Alors bandeko tolanda incompréhension wana euti wapi na problème nini na ntina nini. Yango to ye nango awa na Lola Masolo TV na ebiki awa nazana bakulutu nanga, nazana ba papa nanga, banoko nanga, ba yaya nanga. Nga petite sœur citation ye grave. Bandeko na biso moi incompréhension kati na bango. Tomeka kosunga totala nani azana foti eza ya nani azana to. Tolanda lisolo ezana bandeko na biso basala kalikelemba ba mama likelemba ba Rolanda ngai baebi makamba ondenge lekelaka.
na likelemba na bango basalaka baza mwa mingi kasi na likelemba wana mais eza na ndeko moko aza na mitu misato aza na 3 têtes bandeko tolanda na bukebi nyonso faute eza ya nani aza na faute munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko ndeko moko aza na 3 têtes na 3 têtes wana ayebisa mama likelemba mutu moko eza ya ye oya mibale eza ya mobali na ye ya misato eza lokola basangisa ye na mobali na ye mutu moko donc baza lokola na 3 têtes mais kati na likelemba ndenge bakendaka ndeko wana pe awumeli na likelemba mais problème ezalaka nini ayaka kopesa mbongo likelemba na mois retard apesaka na ye mais date na bango bakata soki ke bakopesa le 5 soki bakopesa le 10 ndeko wana yakaka na mo ba retard ba 10 jours ba retard ba 15 jours ba retard ba une semaine donc eza mois ezaleli ndeko azalaka nango kati na likelemba ekoleka mo mikolo mukie ndeko wana o azalaka na 3 têtes azalaki na problème ayeko solula na mama likelemba ayeko solula mama likelemba ayebiseki mama likelemba naza na situation moko ezotungisa ngai soki moyen ezali bimisela ngai tous les 3 têtes po edenga na problème o nga naza nango mama likelemba lobi problème eza te nameka kotala parce que naza pe na bato mosusu basi basengaki ngai natala na kaye na korapelo na pokwa na yeba soki na kopesa yo tous les 3 ou bien soki na kopesa yo 2 parce que eza pe na bandeko mosusu basi balekaki basengaki ba mama makelemba basalaka makelemba bayebi makambo ngo ndenge kendelaka alors répondre ndeko pesanga temps nameka kotala na kaye na kobenga yo na pokwa bandeko mokili makambo bandeko etikalaki mama likelemba akomi kokanisa akomi kotambusa makanisi ndeko oyo aye kosenga ngai na pesa ye tous les 3 têtes mais azalaka na mwa manœuvre ya koya kopesa mbongo likelemba apesaka na mwa retard ekomelanga kutu tango mususu mutu mususu alie mais nakosaka kaka ke bato misato batikali na ndenge yayaka kopesa mbongo na retard nzoka nde bato misato wana ezala na kaka mutu moko siko na ka oyo azoya kosenga nga na pesa tous les 3 ekolukelanga problème te na ndenge azalaka na mwa défaut wana yakoya kopesa mbongo na retard est-ce que na pesa ka ata mutu moko ou bien na pesa mibale mama likelemba komi kokanisa kanti esika ya tikalaki bandeko nzoka nde ndeko na biso oyo autaki kosolola epa ya mama likelemba oyo akendaki kosenga mama likelemba abimisela ye 3 têtes tango abimaki na ndako mama likelemba akendaki na ndako na ete abimi na ye akena ye ko rendre visite na ndeko moko songolo mais ndeko wana songolo oyo akendaki ko rendre visite ye pe basala aka likelemba moko bango na ye bazali likelemba moko tango ya komi epa ndeko wana ayebisi ndeko wana teke nga na uti kosolola epa mama likelemba mpo naza na besoin ya mosolo alobi yango te aye na ye kaka lokola muntu aye ko rendre ye visite mais ndeko wana baye ko rendre visite basololaka très bien na mama likelemba bazalaka bakamarade ye ayebi teke ndenge ndeko wana aye epa na ye kotala ye ayebi teke ya uti epa ya mama likelemba ayebi te bavandi babandi kosolola mama likelemba pe kuna ye atikalaki na ndako tango atambusi makanisa lobi non nameka nanu kobenga kamarade nanga oyo tozalaka ne pe na kati ya likelemba nameka kozwa mayele ndenge nini nakoki kosala mpona situation ekomeli ngai ya ndeko na biso oyo azosenga bapesa ye 3 têtes aussi longtemps azalaka mwa manœuvre ya koya kopesa mbongo ya likelemba mama likelemba azwi telefone ya ndaku telefone fixe abengi ndeko songolo tango ye abengi ndeko songolo ndeko wana ayambi telefone atiango na main libre bandeko tolanda na bokebi nyonso ndeko wana tango ayambi telefone atie yango na main libre na pembeni na ye aza na ndeko oyo awuti epa ya mama likelemba abandi koyebisa ye boni santé boni bino kuna bozali malamu boni papa boni bana wana telefoni na main libre ndeko wana azo répondre mama likelemba ayebi teke mwana mwasi oyo awutaki epa na ye kosolola likambo 3 têtes aye kotala ndeko songolo mama likelemba ayebaki te mama na biso pe oyo ayambi telefone atie yango na main libre ayebi teke ndeko avandi mopanzi aye kotala nga awuti epa mama likelemba ayebi te
ya yambi telefone atie na main libre babandi na bango kosola na mama Likelemba. Kati na masolo na bango mama Likelemba lobi ndeko naza na besoin ya kozwa mo conseil epa na yo na yeba kosola no situation moko naza nango sokoko ede ngai. Ndeko alobi problème eza te, allez-y loba na yo eza nini. Mama Likelemba lobi ndeko songolo auti awa aye kosenga epa na ngai soki mwa ezali na bimisela ye tous les 3 têtes oyo azalaka nango. Menga moko nazo kanisa nazo tala ndenge tokendelaka na Likelemba. Ndeko ayaka kopesa mbongo ya Likelemba na mwa retard. Ndeko ayaka na mbongo na mwa manevre. Nazo mona tous les 3 têtes wana ekozala kilo. C'est bien na pesa ya ta mutu moko ou bien mibale. Yango na bengi yo na meka kozwa mayele na sala ndenge nini. Bandeko makambo nyonso na mama Likelemba zoloba kolo nzoto aza mupanzi. Kolo nzoto aza mupanzi wa uta kosola na mama Likelemba ye moko misu na ye temo azo yoka pe azo landa. Mokili makambo. Biso na cheki telefoni na songi ndenge to benga ngo telefone na main libre donc azangi maloba telema kolo nzoto azawana azo ebata loba nini. Mbala moko mama na biso oya utaki epa ya mama Likelemba yenda komi kopesa réponse na mama Likelemba. Alobi mama na regrette nga na uti epa na yo kosolola makambo ya mbongo yango yebisi ngai okopesa nga réponse na pokwa olingaki nano sambusa ngai olingaki nano loba nanu na bato avant yo pesa ngai mbongo ata na yeka kopesa mbongo na manevre yo muto pesa nga mbongo yango yo muto salelaka nga yango mama tomboki na ndenge moko kosakana te ndeko na biso akende kosenga babimisela 3 têtes aye mabe bandeko abandi koloba oyo asengelaki koloba. Mama na biso atiaki telefone na main libre ayeka juste eloko kobakisa eza te. Mama Likelemba bani kosenga pardon epa ya ndeko na biso wana oyo akende kosenga mbongo. Abite limbisa ngai ndeko nakotala pe boye nalobi na nga mabete parce que moi ezaleli wana koya kopesa mbongo na retard oza na yango esuisaka nga mwa mutu esalaka nga mwa pasi yango na bengi kaka eza teke totongi yo eza teke tolobeli yo mabe mais moi ezaleli ka oyo ozalaka nango yango kaka na meki kotalisa na ndeko apesa ngai mayele koma na kosala parce que eza makambo ya mbongo. Mama Kelemba na biso tosalaka leta yebi yango te tozalaka na badocument te donc nakoko bimisela kaka mbongo bongo na zwa mwa ide moko kuta pe quelque part po esala ngai bien. Babiloko muso ezalaka nango kotonga te makambo eyelaka biso mingi. Muso ezalaka nango kotonga te mais moi ezaleli moko boye oyo ezalaka nango bandeko ba remarkaka. Moi comportement moko boye ezalaka nango bandeko ba monaka. Mususu pe bameki kolobela ngo bameki kotalisa. Yo kozongo lokola batongi yo batongi te. Parce que na kotala boye pe ndeko na biso na pe azalaki pe na ezaleli wana yakene kopesa mbongo na retard yakene kotika mbongo na manevre ezalaki pe bongo donc kotala boye mama Likelemba atongaki na ete me balobeli kaka mwa ezaleli moko boye oyo azalaka nango ekomi problème e bandi ko benda batiraima. Mama Likelemba babendana na ndeko oyo atikaki telefone na songi na ndeko oyo esengeli abimisa 3 têtes donc incompression na ndenge moko kosakana te. Bameki ko maîtriser ndeko na biso oyo esengelaki ke azwa 3 têtes bameki ko teya ye bameki ko talisa ye ndeko alobaki pe quand même mabete likambo pe ezalaka bongo eza mo ezaleli na yo donc limbisa ndeko asengi pardon en tout cas limbisa ye. Problème eko koma susu grave na mama Likelemba na ndeko na biso atikaki telefone na soni parce que bazalaka ba camarade. Mama Likelemba lobi lelo nga so na bimi mutu mabe camarade yo muto bimisi nga mutu mabe parce que tango yo yambi telefone otie telefone na main libre wana yo yebaki te makambo nini nga na koyebisa yo makambo nini na kosolola nayo na yebiso bien ke naza na posa ya ntoli me yo yambi telefone oyoki nga makambo nyonso na lobi ti suka na ya kobima mama Likelemba ya mabe atuka na sepeli na ngote. Ndeko na biso pe oya yambaki telefone alobi non nga eza foti na ngai te tangu yo bengi nga obandaki na masolo mususu tobandi na biso kosolola après ndo yaki koloba na ngai ke non oza na besoin osenga toli oza na besoin lisungi na yebaki teke makambo yo lingo yebisa nga nde yangwana
Et puis na yebaki na ngai pete kende ko mwaso avandi mupanza yo kotala nga awuti pa na yo nga na yebaki te ndeni oningo kondane nga boyi nga naza na faute te faute eza ya ngai te faute ezali ya yo moko muto bengaki ngai yo soki nakopesa nga faute ebani ndenge nini mama Likelemba lobi nga naza na faute te yo nde oza na faute parce que tangu nga na bengi yo ozalaki deja na mutu lokolo ozalaki na mutu esengelaki oyamba telefoni na songi te esengelaki te otia telefoni na main libre parce que ozalaki deja na mutu. Comment ozo comprendre ngati? Comment ozo condamner nga? Yonde mutu oza na faute. Bozalaki na mutu tango yambi telefone, ko tia telefone na songi te, ko tia na main libre te parce que oza na mutu mupanzi na yo. Makamwa nga na komisela yo, oyebaki yango nanu te. Ndeko na biso pa yambaki telefone alobi nga na yebaki na ngai teke ndeko avandi pembeni awuti pa na yo. Nga na yebaki peteke olingo yebisa nga makambo ya muntu avandi mupanzi. Bandeko esali pasi. Esali pasi bandeko. Etolandi yango. Likambo kondima faute ezalaka facilité. Ezalaka pasi na se na tango ndenge tozali mutu andima na yeka ke faute eza ya ngai. Nga mutu naza na erreur. Ngai nde nasali mabe ezalaka facilité. Nani aza na faute na lisolo na biso ndenge keili? Nani yango aza na faute? Noko na ngai Jean Mwanda na kati ya Brésil. Ndeko na ngai triple poumon. Luyalu ne tombera jamais. Nani yango aza na faute na lisolo oyoyo? Eningisi. Esali pasi. Tolobi teke. Batu nyonso na se na tango oyo. Bandimaka faute te. Bandimaka erreur te, bandimaka mabe te. Non. Ezape na batu na se na tango soka sali mabe, bandimaka. Bandimaka te, mabe uti pa na nga. Ngai nde na sali mabe. Nga nde na zana erreur. Atuka ndeko limbisa ngai. Mbala sima na kozongela te. Bazali. Na se na tango bazali. Me oyo tozolobela. Bango mibale bazondima faute te bandeko. Mama Likelemba lobi ye aza na faute te parce que benga ki pona kosenga lisungi. Et puis makambo ayebisaki ndeko na biso eza bongo abakisaki ta longola ki te po mama na biso na zana mwa ezaleli wana ya koya kopesa mbongo na retard. Eko mwasi pe koto ayambaki telefoni na main libre lobi Oachaki telefone na songi lobi jamais. Nga naza na faute te. Ponga tango yo bengi nga. Na yebaki te ke lisolo lingo betela nga ikolo nzoto azana nga mupanzi. Na yebaki te. Oya kopesa nga faute bani ndenge nini. Hey, ekomi likambo samba olonga. Mutu na mutu azo defendre na ndenge na ye. Yango to ye nango awa na Lola Masolo TV. Na yebike nazana bakulutu na ngai, balandaka ngai, ba mama na nga ba yaya, ba noko. To meka kotala ndenge lisolo ekeeli, nani azana faute? Faute eza ya nani? Nani akozala na tort? Poazwa courage ya kosenga muninga pardon. Parce que senga muninga pardon nga naza na faute te. Senga muninga pardon nga naza na faute te. Lisolo na biso esuki awa biso moko tolandi. Toyeba kosunga bandeko, kopesa bango conseil, kotalisa nani aza na faute na ndenge makambo yango ekeeli parce que esali vraiment pasi, esali vraiment mawa. Merci beaucoup. Na papa na ngai, papa Cielo, stagiaire Vicente Mbenza na kati ya Canada na Calgary. Prédicateur Emmanuel Mazieta Manu na kati ya Canada. Manu Mazieta Manu zoyo kanate Manu. Manu azoyo kanate Manu. Faut kozala nani na lisolo oyo. Merci na papa na ngai Mike Malonda. Papa na ngai Mike Malonda na kati ya Newbridge. Merci beaucoup papa, vraiment merci. Pourquoi pas ndeko na ngai Bobette Ngubi. Ndeko na ngai Bobette Ngubi na kati ya France, merci mingi. Yaya chérie Annette désolé le ndonda, vraiment merci beaucoup Yaya. Nazo profiter ko souhaiter mwana na biso Yavdi Nzau na kati ya Atai. Yavdi Nzau, joyeux anniversaire Yaya. 9 ans. Ka lobi 9 ans.
Joyeux anniversaire, Yaya Avdi. Yahweh vrai Dieu. Joyeux anniversaire à toi. Oh, Yaya, sorry, vraiment, na yeba kite, sorry, na retard, limbisanga. Joyeux anniversaire, moi, nanga. Joyeux anniversaire, Yaya Avdi. A happy birthday to you. Yahweh Njambe, azwa lokumu na nyo sasali, pona kubakisela yo, une année de plus. Bandeko, dimanche, toza na vote. Lobi to na vote, ndenge toza boye, to vote mwana na biso Gradinza, s'il vous plaît. Please, to vote mwana na biso lobi vote ezali na Joyeux TV. Merci beaucoup. Nabino nyonso bozoko landaka ngai, nabino nyonso bozoko talaka ngai, botika ngai te na ba conseil, ba remarque po ete esunga ngai na kosepela makasi. Mingi bazali ko bakama bazali ko s'abonner, ba misusu na yebi ba misusu nazo yeba te. Dona komona kaka ebakami. Mais pona yeba penza ke ezali yaya boye, ezali papa boye, ezo sala ngai moi passé. Mais ba misusu pe bazo komela ngai ke na s'abonner. Wana na omona ya Safia. Ya Safia leki na ngai ya Safia na kati ya États-Unis na Dallas. Merci beaucoup ya Safia na monaki, thank you so much. Mo basine ko sala ngai moi bien bandeko numéro na ngai yangwana bozo mona soko bengi na koyamba moi sine ponga pena yeba kulutu na ngaza mupanzi ya na ngaza kote ko sala ngai bien makasi. Mo na lingi bino mingi na bolingo bozale ko lakisa kati na ngai bo continuer ko s'abonner, bo continuer ko partager, bo continuer ko aimer. Merci beaucoup. Merci. Yahweh Njambe Mokeli azongisela bino ya mingi koleka. Abate la biso apesa suso occasion wana tokutani na bino na lisolo ezali koya à suivre. Faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congos. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des grosses agences. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non, problème t'es papa. Biso to zaba pia cross agence. Biso nde muto wuti ko benga bino. Benga kasi ko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non, cross agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross agence et écoutez la yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh, faut na la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo Kinshasa, +243 82 22 72 848.